tokoyoka yin na kombo ya MLC ndenge nini ya kolimbo na peuple congolais pour na mambi oyo makoleka na kati ya mboka na biso. Ndeko Jean-Jacques Mutwali mbote na yo. Mbote. Boni nzoto. Nzoto ezali malamu. Moi mikolo ebele. Ouais, moi kimia tozwaki moi distance un peu na télévision. Mais cette fois-ci tomoni population eza kolela. Balingi bayoka quand même ba cadre ya MLC ba répondre quand même na ba préoccupation mo mike. Yango lelo nazwi moi courage ya koleka na télévision na pesa kaka moi message à moke. Ndeko Jean-Jacques Mutwali, est-ce que le peuple congolais bakoyi koyeba botuna na ngai ya mbo ezali ndeko Jean-Pierre Bemba ou azali président ya parti na yo ici kazali na bokangami aza procès kokoba mais bato ba surtout lokwa ba annonça ki yango ba na koyoka ba témoin yango ndeko Fidèle Babala pe akendaki kuna. Est-ce que koyi koloba na biso na bokuse sikawa procès yango ekomi na niveau nini? Ndeko merci mingi na motuna na yo ezali kaka souci ya bato nyonso to ezaka ka MLCT ezaka congolais nyonso oyo aza kozela mwana mboka bozongi na ye na mboka oyo. Alors procès bandaki bazali koyoka ba témoin moko na moko a témoigner malamu na mabe ya Jean-Pierre devant bazuzi ndenge zawana mais soko tali les 4 témoins déjà oyo basi bandaki déjà balobi malamu te emonisami ke bazalaki corrompi bapesa bango mwa kanyaka mpo basala ndeko Jean-Pierre mabe et bajuge lokola baza mayele ebele na baquestion na basous question en tout cas bandeko wana bakokaki kosan sortir nango te. Alors toyebi mpe na mboka na biso awa baoyo mpe baza na pouvoir baza kotinda mwa bakanyaka de gauche à droite mpo ndeko Jean-Pierre akoka kozwa liberté te toyebi na biso nyonso to. Donc nous sommes déjà au courant nyonso to. Mais vous allez au courant, mais est-ce qu'il dit que ndeko Jean-Pierre Bemba kolonga passe oyo akutani na yango? Ndeko Willy omoni tozala devise moko boye ezalaka biso te. Biso to utilisaka kaka kombo ya makasi ya Nzambe et avec Dieu nous vaincrons. C'est avec Dieu. Oyo nyonso ezoya nango eza Nzambe. Po procès à Jean-Pierre et monisami na miso bato nyonso to. Et monisami na miso bato nyonso to. Ngapo na ngai sa ngai. Amona ke Nzamba protéger pour ce Jean-Pierre azana na mboko mbe boma ye. Nzamba protéger. Donc sans songa na zoela likamango yango wana. J'ai l'expérience côté spirituel, j'ai l'expérience à politique, j'ai l'expérience à tout. Pour nanga conclusion nous allons Dieu a protégé Jean-Pierre, c'est tout. Ndeko Jean-Jacques Mutwali boni MLC bo vandi moi moke kimia donc mon oui c'est vrai l'activité pour ça moi bisika na bisika mais est-ce que MLC ezali malamu ndeko F Bazaïba ou azali secrétaire général il y a MLC lelo est-ce que mosala e kokoba est-ce que MLC e komi bongisa mambi maso ndeko nakanisi oyo okoki otunanga motuna oyo zo otunanga oyo eza motuna otunanga te po ezomonana na miso ya bato banda MLC e banda mbala ya yambo ezwa secrétaire général oyo azali secrétaire général oyo ayebi musala ya ki secrétaire général mbala ya yambo. Donc coup de chapeau na maman F Bazaïba. Mama wana nayebi te azana eloko mo na kati na ye noki mwasi noki mayele mais elle est bénie ayebi eloko ya zosala nayebi te na défier ba parti politique nyonso na tiango quiconque parti politique nyonso ba misa secrétaire général na bango devant F Bazaïba il y a pas match. Il y a pas match. La diplomatie politique quoi, il y a pas match, il y a pas match. Très bien. Très bien. Mais ndeko Jean-Jacques Mutwali yozali quand même moto ya na kati ya MLC na ko bandela na peuple congolais ba ko na biso que ndeko Jean-Jacques Mutwali ali député provincial ya ville ya Kinshasa mais
ndeko Jean-Jacques Moutoile lelo masolo ezali ebele ou photo solo pamba te MLC sali moi mikolo to solo ka boyete dialogue oyo bato bapetise te oyo bato balobi UDPS lobby pour na dialogue parti mosusu UNC lobby bandeko ya PPRD balobi majorité présidentielle lobby pour na dialogue mais tisika wa moto ya MLC ata mon côté nzambe akumisa malelo na zui moto ya MLC ndeko Jean-Jacques Moutoile ko koloba na biso position na bino MLC pour na dialogue ezali non c'est tout to pesa ka bango chance la concertation biso MLC tozo un risque la population il y a concertation or na concertation il y avait des cadres oyo bazalaki contre concertation comme nga comme Kulutu nanga Michel Kabeya tozalaka contre concertation bandeko oyo baproposaka bango bokonzi banini bango bazalaki pour concertation bakendeki recommandation ya concertation ezali wapi alors MLC lobi cette fois-ci biso tokokende te eza mpe kaka te ke MLC kaka moto eza parti opposition cette fois-ci tosali politique ya chaise vide basala biso tokokota te c'est tout. C'est pour vous trouver que ça inopportun ou quoi tout le bac. Ndeko na ngai eloko malonga ezali te. Eloko malonga ezali te. Ezali ka boko sangana bo bebisi mbongo ya leta na sima nango bo salele eloko moko te. Recommandation ata mon côté et salama. Résolution concertation nationale, tout le monde a un gouvernement et union nationale. Non, gouvernement et union nationale. MLC peut bateau. Gouvernement et union nationale. Azo répété en mot lelo les sous. Lelo. Ndeko ministre Thomas Azaro Yokangai. Il était parmi les cadres à partir de Ndeko Kende ko la télévision. Ba solliciter bisoté, ba pesi bisoté, ba proposer bisoté. Na lobi yango lelo soko subi mission na nga nyonso avant concertation okomona ndenge nazali koloba pe après concertation ndenge nazali koloba soki nazali kobuka mibeko ya parti na ndenge nayebelaki ndeko Thomas alingaka suspendre ngai na loba mabe ebele atikala ko suspendre nga te azalaki kotinda nga na loba. OK. Oh, wana zali kotinda ezalaki po amatisa banchère na ye na ngambo mosusu mais biso MLC totikala jamais kosolola masolo ya gouvernement parce que soki tosololaki masolo ya gouvernement tolingaki tobuka mibeko ya opposition article 4 nous sommes des opposants eza ndeko wana te moto akokoloba ke tokoti na gouvernement non bato wana misato bazo représenter eloko te na parti tala place leo tozali bazo représenter eloko te na population na bazo représenter eloko te MLC ezali mouvement ya Jean-Pierre c'est tout. MLC c'est un mouvement ya Jean-Pierre mais tant que tangi ndeko Thomas Luwaka mais MLC ngo ko PC ko kabana na miteni mibale pas matin de Thomas pays perdu botika kombo ya MLC te ba bike bango baza toujours fidèle na ndeko Jean-Pierre même batabino bo exclure bango na kati ya parti basali pe MLC na bango version ya bango oyebi ndeko omoni lelo so tozongeli suma solo yo ezali lokola nga na yebi règlement na biso te na yebi statut na biso te ba milongola bango moko soko ju engagement na yo en dehors ya parti ba responsabilité na mwana etali yo ndeko Thomas azwaki bokonzi te pour na MLC te azwaki bokonzi pour na relation ya mwasi na ye na famille présidentielle un point très ndeko mususu anazwaki bokonzi na ye po papa na ye azalaki na makambo kuna na nino wana mususu azwaki bokonzi na po baza kotangisa na Brazzaville un point très bon ça la clair pourquoi on nous embrouiller population soka tche comme MLC il y a pas de problème il y a des petits Jésus il y a des petits Jésus qui ne sont pas dieux biso toza na Jésus qui est Dieu c'est ça la différence. Il y a des Cambodgiens qui ont MLC et Bomi Bilon. Et échanger le côté. Attaque le loi bâtiment na pesi comme Jean-Pierre Bemba. Et t'as n'a pas sauté. Et ça combo. Il me t'a voyé ba. Dès que Jean-Jacques Moutoile est au Koba la Masso, ma biso
na bandeli bande ko ba ko na biso na mikili banso po mate bande ko bali na internet bande ko ba ko tala biso sika ndenge to ko sola bazana Angola to pesi bino mbote mingi bande ko ba na Afrique du Sud ba na Goma Lubumbashi bande ko ba na Fizi dans l'est de la République démocratique du Congo to pesi bino mbote merci bino ba ko komela biso ndeko Jean-Jacques Mutwale lelo to sola na bozindo kona komona ndeko lingi te to kena na bozindo ngana ko kenda kaka la bozindo daza opanzisa ngo ya mosana ngai lelo dialogue bino boboyi UDPS kotaki UDPS bino bino borobite bosali politique ya chaise vide mbala oboko kota ta kota ya pamba te mais kasi bozali na responsabilité vis-à-vis ya peuple ndeko Jean-Jacques Mutwale ko bosa te yoza élu ya peuple et que peuple pardon ngaki ayeba soki MLC ko prendre part ou pas. Donc comme vous savez politique il y a chaise vide, moi est-ce que on est la meilleure politique pour le moment, politique il y a chaise vide ndeko Jean-Jacques Mutwale. Ndeko omoni soki tozo boya kokota makambo wana po biso MLC omoni mama oyo ozobenga mama bazaiba. Bafanda kina mama oyo azali na maile ebele na bwanya ebele na makambo etangami ya décentralisation. Mama ya Yambo oyo azalaki gouverneur na ville ya Kinshasa Koi Mafuta mama wana naza komoneka na musika na bwanya moko mama wana okondima te ademontraki biso mafia oyo ezoya soki tokoti dialogue makambo nyonso biso MLC toyebaka yango soki ozongi na baémission na biso okomona ndenge toloba Comment makambo to baki na biso yango décentralisation au salama po bakwesa boye bakoluka basala boye bakoluka gouverner bazala tout to loba yango po na biso to mona ngo ya pas match to na besoin koloba te to komotala ka ndoki abimi munyo sa moni ndoki c'est tout to kobosa na te na janvier abande ko bakufaki ezalaki MLC te yaki population tango ba mekaki nyamu na bango esimbaki te société yango oyo bakreaki esuki wapi oyo frère nanga azalaki DG kuna tosuki wapi oyo batiaki asalani azonga na assemblée nationale te mama oyo ya mwasi oyo batiaki ye na ndeko na biso DG kuna na société mpo baidentifie bato mpo na recensement basuka wapi azonga na assemblée nationale te donc cela veut dire que eloko wana eza eloko ya malonga te eza eloko ya malonga te ezalaki kaka baje oyo baza kosala de façon baluka nzela nini bakobuka mibeko oyo ya 220 wana bameki mécanisme nyonso tu esimbi te biso totelemi bandeko mosusu mpe batelemi donc esimbi te problème toza nango yango wana biso tokoki tokokota bokokota te mais lelo masolo ezali mwa moke mingi ndeko Jean-Jacques Mutwale pamba te peuple alors akolanda biso bino bozali MLC ezali parmi baparti ya motu ya baparti ya minene oyo ya mboka na biso Congo moto akoki kobosana yango te MLC ya ndeko Jean-Pierre Bemba mais kasi lelo ndeko Jean-Jacques Mutwale congolais akotala bino bayi politique bino bato boye na kati ya baparti politique congolais akozela matali maponami est-ce que MLC na niveau na bino boza prêt lelo soki balobi ok nanu kelolo ebeti il faut boke maponami bokokele maponami pe bokolonga bokobimisa badepute lokola bomesala kopesa nombre ebele na l'hémicycle de l'Assemblée nationale ndeko d'abord biso tosofutaki bafrais ya niveau ya badepute provincial nyonso ok letando na Congo mobimba tofutaki bafrais wana et tofutaki susu bafrais mpona bagouverneur siko na minute tofandi wa seni mutu abimi escroc a escroquer biso mbongo na biso parce que biso tozali prêt mais seni pas visibilité que l'élection que la te seni az escroc ba escroquer biso mbongo ngai azobenga seni ba escroquer peuple congolais mbongo na pouvoir na biso na yebite so pouvoir ezaki jeune na bango na seni pourquoi na lobi ba escroquer biso seni abimisi calendrier alobi élection ezali na date telle boya kopesa droit ya participation toye tofuti ba droit ya participation seni
azwi mbongo na biso so date boy banda makam banda zwa mbongo na biso ti lelo yo eloko ezati sini pena na azwi mbongo te po a organiser la ndeko seni azwa mbongo te koma seni azoloba oyo ministre économie azobozola na ba bêtise ezoleka na mboko te tokokoma na tina oyo mokonzi na bango adémissionné adémissionné te po aza maladi non nasilisa nano bolobi ba gouverneur tofuti seni apesi date et comme bolobi non il y a pas moyen faute de mbongo mais ville à Kinshasa oyo DGRK par mois écoute ça combien de millions de dollars plus de 5 millions de dollars ke bato bazo balisa nango bana na bango point repesa na gouvernement voilà là où nous sommes. Mais ce n'est pas dans le lobby de que l'élection est dite. Non. Date à date naïe. Excuse à date nezanini. Faute de moyens. Faute de moyens, comment yo za na mbongo te au pesi date. Yo lobby ke na so ya ko bala le 5. To comme le 5 lobby moyen na bala le 5 ezate na mbongo te obimi nani. Pesa nga kombo ya siko yo ko pesa na français ou bien na lingala. Muto apesi yo mokolo ya kosala likambo na yo bokomi na date wana sala yango te election. Et ce n'est pas seni muto alobi yango gouvernement muto ezo déclarant. Gouvernement ezo déclarant c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Et aussi longtemps que chaque année on vote des budgets oyo ekendaka na seni. Et le ministre de l'économie reconnaît bien que bapesaka seni mbongo. Seni refuse que bapesaka bango mbongo. Toyebite na nazo ba vérité na nazo kota to na mboka neni na yebite bo excuse nga po nga nazo bo ndeko loba po ya o matsama po muto na zako loba na sakimana ke na exil mona na ngape muto na ko loba na souté donc ya o monto fana ki mais seni yango mo pese koti en crise ndeko Jean-Jacques Moutoile seni côté en crisité seni côté en crisité seni na si sa ko loba pambate ndeko limbisanga na nazala no ndeko abe malumalu démissionné il faut que le président mon sous to zonga na ndeko malumalu au moins le ministre Batiwana, c'est quelqu'un qui a la vérité. Il faut faire attention à la parole. Au moins le monde na vie, en disant le bané aza mutu mabe. Mais l'essentiel na kati na yebi ke na lobi vérité. Akoki ko zwa risque wana te. Na qualité na ya ministre. Aloba ke non, to pesa ka bango mbongo. Akoko zwa risque wana te. Ceux qui va faire un bon côté, Premier ministre a sanctionné, chef de l'État a sanctionné. Va sanctionner tout le monde. Ceux qui a consacré. Pourquoi on doit sanctionner? Qui a contredire le monsieur? Mais Sankara de Kouta, il y a gouvernement, à l'église, la télévision, on dit non. Bon, ils attaquent. Mais c'est quoi au juste? Même moi, dans mon politique à Congo, à Kolobayango. Ils allaient mawa, ils allaient passer, ils allaient sonner. Et surtout, Bisso. What is going on in your country? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton pays? Politique, il y a un modèle. Au ministre, tel a lobby, finalement. Mais si vous avez Jean-Jacques Moutoile, crise c'est ma soeur. Je m'excuse, non, saluer Chantal. C'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Il y a deux fois gauche et droite. C'est ma grande sœur. Chantal. La bonne qui n'a pas de détail. Saluer. Yem tatali makamambo na seni. C'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur. Je protège ma grande sœur. Il y a Chantal Mbot. Je la protège. C'est tout. C'est ma grande sœur. Adjoint Naye, ils allaient à MLC. C'est clair. Beaucoup ça va tout. Tous les représentants. Et là, aussi, on a démissionné. A déposé démission na problème il y a santé. A démissionné. Ndeko Malumalu a démissionné. Nana moni lettre de démission Malumalu. Nana moni. Oya moni lettre de démission Malumalu. Nani. Ba publier non. Pour ceux qui ont démissionné, a routine de la na CENI, a routine na présidence, a routine na gouvernement, a routine na parlement. N'est-ce pas?
Oyo a moni lettre d'émission nan. Nazo regretté ba congolais bozo kama o maluma abeli. Non, moi je dis que non. Prière n'a bien exaucé. S'il savait qu'il était malade, il n'allait pas rentrer ici à l'école. Après sa date, a confirmé qu'il y a les élections. Où est paradis? Au monde Congo est paradis. Il y a l'attaque soutane. Après, il va serment et belé. Qu'il va servir. Il va faire ceci. Ah, ça, les liens la nimbongo. C'est tout. Mais ça ne connaît pas Congolais. Non, ce n'est pas un problème. Bon, on va dire qu'il faut qu'on va vendre. Oh, il y a bon, c'est qu'on va vendre. Aucun de gauche et droite, il y a le gros mawa, on a compatir. On a compatir. On a compatir. On a clair. On l'a frappé, c'est tout. Je suis sincère. Ok. Chers téléspectateurs, vous nous suivez à travers le monde. On a cette habitude de pouvoir faire passer les mêmes messages, faire un résumé en français. Ce soir, c'est l'émission Bossolo Pe Bosembo qui ne veut rien dire d'autre que l'honnêteté et la vérité. Ce soir, nous avons comme invité l'honorable Jean-Jacques Moutouali. Il est député provincial de la ville de Kinshasa. Avec lui, il est du MLC, je signale, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Nous parlons des élections, nous parlons la crise au niveau de la CENI, nous parlons de tout aujourd'hui, des fautes en comble, question de pouvoir mettre le peuple congolais au parfum des réalités de la nation. Merci bien. Jean-Jacques Moutouali est aujourd'hui panayo. Nana Motuna Moko Sika, na tuna na yo. Mokozi Mboka ndeko Joseph Kabila Kabange, na gouvernement, tout ce qu'on a inauguré 2 avions. Comme ça la inauguration, il y a un vol inaugural. Il y a 2 avions. Moko Babengi Musée, Moussou Babengi Patrice Emery Lumumba. Pour une fois, après plus d'une vingtaine d'années, Congo a commis la société d'aviation. Quand même, les alliés Singapour et Congolais sont surtout de Jean-Jacques. Il y a Sony. Il y a Sony. Sony Aning. Ma bende souhaite en abotama na kutaka Air Zaïté. Ou bien Air Congo est à la raté. Pour un abeta maboko en avion mi balé. C'est regrettable. Mais ça quitté, tout commence par quelque part. Laisse tomber. Nyo se bandara quelque part. Mboke kufakite. Kokena Mobutu mboke kufakite. Quand le chef de l'État a eu pouvoir na mboka kutaka avion te. Nyo se bandara quelque part. Te a lobby. Ezala qui se soutient. Mais opposé à Motunate. Oui. Tika ngala yambola. Yambola kasi. Tant où il y a un pouvoir à kutaka avion te. Biso na MLC avion zo le belepselo te. Pour Jean-Pierre Atika qui 6 na aéroport wan. On se retrouve à 4 déjà ndima ba 4 ans comme ba pam pam. C'est rien. Ce n'est pas le Congo. Oh vous salez là-bas. Babiloko ya mikie bon. Moi je suis na lolendo moko boye pas chef d'état. Tolong la nanu ke, hein? Je suis de l'opposition. Mais je suis fier d'avoir un chef de l'État. Tu les reconnais? Oui. Nga, peut-être que tu es un raciste noir. Nga, j'aime mon pays. Moi, j'aime mon pays. Na zone parce que ngambo kana. Mais le mal, c'est quoi? Notre chef de l'État. Azali entouré na batumoko. Bazo tchena ba erreur. Il est le chef de l'État. Il est le garant de la nation. Il est le père de tout le monde. Il y a côté de ma pour ma vieux qui on a mis malité. Non, pas ça. C'est non. Au besoin de valeur à chef de l'État quoi. Besoin de tout le monde a l'opposition a pouvoir être chef de l'État. Il y a Congo. Congo. Oh ils en a diamant, ils en a or, ils en a cuivre, ils en a nyos, ils en a Congo. Tout est aventure quoi. Donc on s'est accordé que chef de l'État. C'est ridicule. Pour nga. Nga limbisanga na loba nga za clair. Heureusement le pour nayo. Nga clair. Na considéraka nga chef de l'État, na considéraka ndemo na chef de l'État tout. Ya monde. Ya muke azalaka te, ya munene azalaka te quand on t'appelle chef de l'État. Tu es le chef de l'État, c'est tout. Tout ta makelele, tout ça ndenge nini mais il est le garant. Sans lui nul. Soba bi Congo, ba moni Kabila. On a les pays, on a les drapeaux, on a les chefs de l'État. Donc, la monité, nous avons ce programme, mon chef, qui négocie l'inauguration des avions. On a individu boni bana on a Congo. Boni boyko. Ndeko Jean-Jacques Moutouali,
Donc, comme une émission Nabiso, question ya motuya, oyo, na ko timola, o bato ba tuni MLC loba, ezali, de part, il y a G7, la majorité présidentielle. Cette grande partie politique, il y a majorité, où ils ont constitué même majorité parlementaire au sein du Parlement, et bimi. Les lots d'une manière officielle, c'est depuis le jeudi. Nous avons confirmé, affirmé position na bango, na kati, il y a opposition. Nous avons Jean-Jacques Moutouale, il y a membre. La kati, il y a parti, il y a opposition. Boye, il y a G7, Bozu, Yango, Lengeni. Bon. Ndeko on a solo beza nga analyse nanga politique. L'analyse nanga politique, na solo bangote au nom MLC. Au nom, d'accord. Au nom, il y a Jean-Jacques Moutouale. Jean-Jacques Moutouale, les politiciens, analystes. G7 et répondre à la fraude au Basara Kibiso dans l'élection 2011. PPRD a préparé des individus pour na koyiba ba voix dans la province. Ba juyo na province na bino ba bimisho ba tio leader ba peso parti politique. Ba juyo na province na bino ba bimisho leader ba peso parti politique. Ngana yo toza province moko. Yo soko bimi comment la famille no yebani na famille. Tu comprends? Comment na yo yebani na famille. Comment na ngape yebani na famille. Ceux qui ont bimi na 30%, ngana bimi na 28%, na rediscuter mingi parce que na yebi combat famille na yo po yebi combat famille nanga. Mais yo yebi que oyo 29% ou 30% na bino ngeza fraude ya muyibi ba fabriquer nga. Na repeso exemple. Quiconque de chez nous na Lomami. A yebi sanga Moutouale teke ya uta na famille moko za puissant que famille yanga Moutouale. Non. Na boyi na panza ba songe. Mais ça a mon côté, à un pouvoir qu'il est plus que nous. Biso ba descendant ya kuna. Azati. Monde ba un pouvoir on a lobby en lelo na défier bang. Bana musonge mon côté. Oyo akoki ko telema na pouvoir lelo a lobby que nous on est plus que vous. Na base osoye ba makambo solo. Na lobby yango na tia quiconque na défi. Quiconque n'a défi. Ils sont députés, ils sont sénateurs. Mais parce que nous, on n'a pas cette habitude-là, il y a Mboka. Lelo Oyo G7 et Bendami. Ils ont des produits qui fabriqués qui a fraude. Les produits qui sont commis puissants. Les produits qui sont commis puissants. Les commis na envie à pouvoir. Bazo mon atene bango pe bakozwa pouvoir. Babi non. Moi c'est na combien puissant. Nazalaki na ville Kinshasa peut-être nazalaki élu seulement ya bandu. Mais na comme na parti politique, na comme na ba peuple na mbandaka, na comme na peuple na bakongo, na comme na représentant ah mais non, cette fois-ci nga pe fona ça la parti politique na nga donc na déjà na parti politique, na ko kenepe, na comme na un mois à dire. Moi je trouve ça un peu bizarre. Na d'abord d'accord na bangote. Nga mais bandeko ba décider ba monique ba kotambo décision na bango ezali ya bango ezali na bakor na bango toza na démocratie voilà na lobi décision na bango ezali ya bango na position na bango opposition ebandi lelo te to créer makambo sikate kaka makambo yango toza ko revendiquer yango kaka wana ndeti lelo tozo revendiquer bango pe balongwe kaka na même revendication wana. Mais ça m'a bêté ba région Pepino. Non. Beaucoup kabula bango ma banzo moko sikoyo. Non. MLC, UDPS, UNC, SID. Ce n'est pas des profanes na politique. Non. Baza ba profane na politique te. Bayebi. Bayebi loko bango basali, bayebi calcul la bango basali. Calcul la bango zali na GC toi même sa candidat na présidence. Biso ba opposant autobundi bitumba to dépendre na bango. Non. Eloko bino boningite yango wana. Non, na ba sokoli maboko na bango te. Il faut ba sokola maboko na bango na vinaigre.
batie maintenant vinaigre basokoli maboko na bango. Mais vous pouvez poser une besoin que l'opposition est gonflée. Pendant quoi G7 baye ba gonfler l'opposition. Ngai ngana za na politique, la salle politique wana te. Quand moi je suis entré à l'MSC, je suis entré par rapport à la vision de Jean-Pierre Bemba. Na côté na ma vision ba tumsusuté. Et lelo na zo loba yango. Soki ndeko vital a loba no vérité. Tant azo banda parti politique nenga mutwale na yebaki. Le président Vital a conquis ko yebisa yo ke mutwale ayebaki histoire. Soki ezalaki pona ba sentiment. Na muto na zako solo la na bien. Entre Jean-Pierre na Vital et Vital Kamere. Na ko préféré na ki ne pas Kamere parce que na na limité. Azali muto na solo na ye na ba lien ebele. Mais nga na kotaka MLC pour na vision. Programme MLC. Et on te kotanga MLC. Donc nazo mona te na aucun na sentiment. En dehors à MLC, je suis désolé. Je suis désolé. Wana na ebisio. Pour ba on se masali ba parti politique ngape na ko sa parti politique. Na ko sa na ngai. Na ko sa parti politique. La populaire. Peut-être plus que ba tumsonde bazana. So na ba G7 so na ba nina. Je suis aussi populaire. Mais parmi de part toujours au sein de la majorité, pas battre tout le Congo. Congo, ils ont dit politique, il y a beaucoup de cannabis, c'est tambou ça m'a bateau. Tout est que semaine passée, départ, il y a ex-gouverneur Katumbi. Ouais, ça équipé parmi les éléments, il y a la figure de proue, il y a pouvoir, il y a majorité présidentielle. Mais est-ce que il y a la politique? Donc la moto à la politique départ il y a des Katumbi la scène politique il y a majorité ils ont avantage pour l'opposition tout désavantage pour la majorité présidentielle. Départ na ye ezali ba accord na bango makamna mbona amona te eza accord politique pour ya longweli. Peut-être à mon avis ce sont des problèmes privés. Si réellement il a des problèmes avec les chefs de l'État. Si c'est vrai, pour nous, on a un problème où il y a un chef de l'État. Nous avons un gouverneur, un chef de l'État. Et quand on a trop fait un chef de l'État. Et quand il y a trop. Tu comprends? Tout ça, l'actualité. S'il a démissionné, il a démissionné. Il y a un Kalombo na PPRD, il a élevé. Kalombo il est parti, il a événement, non événement. Jekopo est parti, non-événement. Pourquoi il faisait l'événement? Kamer est parti. Parmi les fondateurs. Non-événement. Si tu as une histoire, tu as une analyse. Mais, le problème quand on a trouvé bêtise, on a pouvoir les années. Il ne fallait pas Sankara aller dans la télévision, à l'obéla Makambouana. Tu comprends? Chaîne nationale, les alliés chaîne nationale. Un gouverneur, azali gouverneur. Azali a limite à pouvoir dans la province où il y a azali. Beaucoup ici à niveau national. Bon, il y a une chaîne nationale, il y a un gouverneur qui est élu dans le nombre de pays de personnes. Mais gouverneur, a gérer, diriger une partie de la République. S'il te plaît. Et là, ça va gouverner les alliés parce qu'ils vont gérer, comme n'importe quoi. Tu comprends? C'est l'argent où il y a un salibé façonné. C'est différent par rapport à un chef de l'État. Je suis opposant. Mais, on a tant que moutoile. On a tant que cadre MLC. Non. Moïse a longa. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un Sankara qui passe dans la chaîne nationale. Au Bandakoloba, il y a le Moïse. Non! Moïse a un parti politique Songolo PPRD. Yo Sankara a un parti politique Songolo. Yo repère sa message à parti politique Wanati. Yo na PPRD, vous allez une alliance, vous avez AMP. Vous avez porte-parole à MPT. Vous avez porte-parole à PPRDT. Mais tu passes à la télé, au fan de Yo, tu as supérieur à un gouverneur. Au télé, on va expliquer à mon gouverneur. Bakukangaye, bakutala mbongo. Place outil, bana ba mindelo batikela kibiso. Mais c'est quoi au juste? Où en sommes-nous?
Non, on a la famille politique à chef de l'État. Moi, ça me fait pitié. Je pense que d'autre côté, chef de l'État, il est sage, très intelligent par rapport il y a répondre. Mais ça c'est comme si il y a un problème. Tant que il y a 3 pénalités. Au moment où le chef de l'État au moment où il a démissionné, commission zongli sous. Si on nani azokosa nani. Yepe kuna leki non ba solo la masolo, yé famille en bongo. Dis-moi un peu. Dis-moi si vous avez l'argent, vous faites un peu meni, vous commencez là-bas. Non, pourquoi vous êtes dans le pouvoir? Pourquoi? Non. Tu as un loba. Ce qui famille na bino, ce qui katebe, ce qui kanani, ce qui kanani, vous êtes en bongo. Mais des populations katanga. Ça va école gratuit. Ça va pourquoi on dit un gouverneur qui n'a pas de salaire de 10 000 $? Oh, il y a un salaire de 10 000 $. Pourquoi? Parce que vous avez un avantage. Tous les gouverneurs, ce sont les avantages de Zolanda. Babala, voyager, babali sabana, basala baboye, et l'on va ça. Ils profiter du pouvoir. Beaucoup de gens qui un gouverneur et un chef de l'État, il n'y a pas de match. Ndeko Jean-Jacques Moutoile, tu commis presque na sous-émission, mais na ko aussi sa émission ôté sans que to sur le makambo ko simba bana Congo na mutu. Ndeko Jean-Jacques Moutoile nous a dit député provincial, il y a ville à Kinshasa, ici quand Ndeko André Kimbuta ko gouverner. Ndeko Jean-Jacques Moutoile ndeko gouverneur Kimbuta uti ko zoa mesure moko interdisant ba véhicule il y a volant droit. Et Koko Tanakati, il y a ville, province, il y a Kinshasa, sous-souté. Na moi, délai, moko a pessi désormais, Koko ta sous-souté. Bino, le quoi, député provincial. Décision, il y a un gouverneur qui m'bouta. Bino, bozi, angolo, lengenini. Est-ce que ça a arrêté? Est-ce que ça a arrêté ou sentiment, na la mouka, jour, na sentiment, na moko boué, ou bien, bakar, on a qui est dérangé, qui est salé. Mais tu interdis ça, raison, ni. Support, ni, na on interdire, en tout cas. Dis-moi un peu, support ni nazana ngo ezo routine na sip. Alors que mi tukana tambolate. Ya ya kina ba Mercedes ya kenda. Ba Hyundai ya kina ngo kenda wapi? Me dit tout ça na bato. Nazana besoin de critiquer, na besoin de kota mamunete, mais je vois qu'il y a pas match. Et là on lo mozanga mutu na makolo. Parce que ngana ngo yana na mutu kana. Omoni bilo mso ezali ba vitesse mso ezali Moi muke ko diminuer moi ba vitesse. Tu comprends? Kimbuta a moi va speed moroboy. Va speed moroboy politique donc il fallait pas. Il y a interdit na Kinshasa. OK? Bosso na matadi. Ngana uti na matadi na otalande kona na kino boy sang. Pour na futi impôt, na futi taxe, na futi mamuso to na Kinshasa na otalande kona na molo bana bimisa mutu ko. Il y a pas match. Lui gère seulement la ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa n'a porté. Pour décision na simba il faut muta matadi muta boma matadi boma bakanga makamukuna c'est tout pour mitukana na avion mais mutu na moko zani Ndeko Jean-Jacques Moutoile si ko population wana mbela ba chauffeur wana ya chaba ngwapi pour déjà que to nango bataban si ko ba chauffeur ba luba nyoso to wana ba Congo banani ba osam sala dis-moi ba osam sala Dans motuna moko oyo ils ont préoccupé bato précisément. Pour gouverneur de la ville azwa décision lokola wana. Et sengeli na ye azwa ngo ye moko lokola gouverneur de la ville, to sengeli aleka na bino ba député provinciaux. Non. Il a le pouvoir et on s'est arrêté na ye. OK. Alors va procéder ni surtout on pouvoir wana zanango. Azape na pouvoir o le kananzela parlement. Mais aussi mbaté, nanzela parlement d'abord c'est négatif. Pour parlement na bino pe on dirait pesaka sous-souté. Ezali. Est-ce que vous siégez à kaka? C'est parlement comment banga na un problème à est-ce que plénier banga na bango ba problème à beauté tina ba gangale. Ba yango ba dimina bango ba dose tu vois. Oh, yango na expliquer. Ndeko Jean-Jacques Moutoile. Na expliquer. Vous allez député provincial. Est-ce que vous siégez à kaka? Ba c'est vous siégez ezali. Yango na yina lo bano boye. Batu ba komana bango ko banga na soria Boteti na gangale parce que jusqu'à présent batu baboma batu na bayebani te. Vous comprenez? Donc batu bakoma na bango banga
Moi, je suis un peu exact. Combien de fois baraté na liwa? Combien de fois combien de fois? Bah passer dans comment va président va pouvoir. Passer dans à Londres. Moi, je vis en Amérique à Londres. Bah on se voit comment Hollande va vivre. Il faut comprendre. Il y a trop. Il y a un colo. Aux autres qui ont âge de retraite. Au moment où Hollande a 24 ans, 23 ans, 20 ans. Na poto siko yo moni batwana wa yonde batwana ne bakomba camarade nao ba numéro ba soit tete ba soit c'est pas normal ya mawatro ngaranga na tikalanga na changer na ngate donc on a auto épisode comme OK ba décision monsieur ezali il faut batwa fanda bo partager ba vie pour décider soit ezali proposition nous t'avons proposé lokwana c'est le ministre des transports qui est Godard Montemona. Hier, nous avons proposé un conseil des ministres. A proposé et adopter un conseil des ministres, publier. Ce n'est pas au gouverneur de se mettre debout devant les gens. Quand oh non, on a pas notre non. Pourquoi? Ok. Donc, Jean-Jacques Moutouali, tu as comme une sous-émission à Bissou à Pourquoi la ligne la caméra principale, membre de MLC Bakolanda, peuple congolais à Kolanda, bato banso bakota la Bissou Sikao. Na ndenge to kosola na lingi opesa liloba ya motema na peuple congolais poza élu ya peuple ndeko nakanisi message ezali nazopesa ona qualité à secrétaire national chargé à mobilisation et implantation ya MLC bana nyonso MLC esika bozali boyika mpiko le temps est venu bomata bokita Bamata, Bakita, 2016, Jean-Pierre, il est candidat. Bakene gauche, Bazon à droite, Jean-Pierre, il est candidat. Bobo Ngama, bo mobiliser, bo solo la malam. Arrivé à Jean-Pierre dans l'aéroport, to memeti na palais de la nation, à qui nous pesa Kabila Mbote. Nakanisi, message on a repesa bino yangoana. Merci. Merci de Jean-Jacques Moutouali, tu as sous émission à Bisso, Totondio Botondi, Totondi, Topesi, merci Mingi, Nabandeko, Oyonyo, surtout Sadisi Bisso, Nanzela Massini Lelo, Ndeko José Isso, Ndeko Titi, Ndeko Hervé, Bandeko Basso, Topesi Bino, merci, Ndeko Francis, Ndeko Jean-Jacques Moutouali, tout est au télémi, autocombination contre toi.